Babiso que yo limwa na we mo sekina mo tegede lo mo be famille go ina yo na bi famille ina mwana za ngai moko makamutu eza nga moko tango na lukie na zaki nga moko so pe nga muna liye ezaka masolo banganga oyo babanda ko bimisa bambongo na bakufa bao batikala ba maître ba opango azuli nzanza akati yango katikati ya nido abalusi bino sima mabe nazo betelot abalusi bino sima mabe o talibo elare te tanga abalusa sima bena ba franc ke o dame e solo pelo côté dame yango la porte-monnaie magique était dans des god akepa coordonner à celle des god musu ya des poches musu ya poche moko soko ye siko na pratique sur place pana ye a relaxo god a des poches o chembongo ala balusi yango tango kufungula na buku na poche wana mbongo ebimi tango ke na ndako ache o poche moko apesi ona consigne tango kokoma kana nzela consigne baby ofungula boye papier na papier da mbongo Karine Mokonzi azape misisete yo yebika bango bazalo kwa batu na biso basele yo bake poto na mambu yelwa kutu somba chana na masuwa mbanda ka bakena ba vie de risque ti ba bimi mikini ozo kompara ne bakendela bakena voie normale tendenge analyser la rozo avion na ba analyser za patron koleka basele yo koleka ba Karine Mokonzi kutu tambula su abokola ka bangulu abokola nazo préparer so combien de ngulu ebi ngulu kilo combien tango vient na biso Lutumba kufagia ngalo bagi Lutumba za mutu mabe na yebisa ibata za faux guitariste Lutumba abasala banzembo ya tediki tsala sala banzembo ne amelaye ka lito sala banzembo amelaye malanja sala banzembo amelaye na lobango abi batutu mutu soka kufa za mabe ko loba mabe me pululu pena na ndenge ya faux mutu ayebisanga mabe à part biloba loba na bango mutualité misunga yo moko misunga tokate mutilinga la tezake yo moko misunga nga deja na sadere nela sabe na koki na nga Turquie Suède nga na Suède mame na sale fona kama la dina bella kaponga na sina sadere la pétrolière Grace Mandela voilà misunga ya Grace Mandela la pétrolière quoi donc ngai na sina sadere et puis ba lycée na matu bazape kuna na kosenga bukende kuna parce que ngai mo na sina sadere na ba mission na ngai misunga ya Grace Mandela la pétrolière misunga ezali mutuelle na biso ya santé ngai moko na ba mission na nga toza déjà na kati ya misunga ekopesa yo soin en cas de problème na mboka so pe sengi bima libanda et bimisio kaka misunga ya mama Grace Mandela bandeko misunga ezali kokatela mutulinga la te ezali mutuelle de santé oyo epesameli na batu nyonso employé to non employé mutu nyonso oyo akoki kaka contribuer na mbongo mukie na fin du mois po ete mokolo akobela misunga ezwa soin na ye na bahopito nyonso ya minene ya République démocratique du Congo. Soki maladi na yo bakoki kotraite yango awa na Congo te misunga akozwa charge na yo okende kozwa soin na bamboka lokola Afrique du Sud, Turquie, Suède, Russie, to Inde kala mingi te na bamboka misusu. Soki mutu oyo misunga ezwaki charge na ye mpo na basoin nzambe akamati molimo na ye misunga akosokipe na mort na corbillard ate bandeko bazali libanda bakoki koadere bandeko na bango awa na Congo po ete bazwaka soin awa na mbongo bango bazali kofuta na misunga ta santé c'est ta vie nazo revese etalinga kutu te soko ke panganga apesi yo mai kobayi te amoni mutungisi na mbongo na ye soko apesi yo shimboki kobayi te batiaka ngo kele magie ki magie na shimboki soko meli yango zwi liboma libela atoke na seni mpe mpo kobonga te satana te baza nango wapi bakozwi wapi banganga biesi bakufa bao batika surtout ngango zokuta soin abeti mwa basap ba vrai baboche mboka na biso ezaka mboka basinoga ba président nyonso bakotaka bazaka na basinoga slogan tolongoli kaka bao baleki totia kaka na oyo ya de président sorota président na biso oyo te kobima mikolo oyebi kombo na ye atanga yaki ayila biso 5 chantier tozeli sous président koti ayili biso mikolo so de moto
sinon il pas tali habiter mboka basinoga otika pamba te délestage bongo siko biso public tokoloba nini mboka basinoga makambo kuluna banda na Jésus muta banda makambo kuluna ayebisi bango kuluna eza yo moko zotambola na 11 personnes bobundisa mutu moko za hôte mukuwa ayebisi bango bosomba bambeli sero na Pierre pas aka somi mbeli soki Pierre to Simone akati mutu litoi sero ba hôpital ezaki te Jésus azongisi yango se détendre na ba weekend oyo yango chez Jongade batieli bino bilubu ya kitoko, c'est-à-dire awa ambiance zali kolala ya malonga na ndenge ya deux fois te po bazali kotumba ntaba ya elengi makasi ngulu oyo kosepela nango pe poulet na ndenge ya deux fois te ndenge kaka bozali komona zali kotumbama na kwanga ya banteke pe ne eloko ya malili ekosala likambo na kati ya nzoto. Kasi chez Jongade ezali kofonga makaka chaque week-end, c'est-à-dire vendredi à partir il y a 16h-5h, samedi à partir il y a 12h-5h, pe dimanche de 12h à 3h du matin. Babosani binote tango oye chez Jongade okosepela parce que oza kolia ntaba, oza kolia ngulu, oza kolia poulet na musique ya elengi. Lokola mokolo ya vendredi bobarna kozwa artiste lokola Suzuki Luzubu 4x4 ye muto banda kobeta. Pe mokolo ya samedi bokozwa les amis des amis bangonde bakosepelisa bino na barumba ya kitoko. Pe mokolo ya dimanche bokozwa Emile alias de Mingongo yende mutu abanda kobuka bino pandi na badanse ya elengi. Pona bino bato bozali na posa ya kofete anniversaire, mariage to cérémonie moko boye bokoki kobenga na numéro oyo +33 63 54 75 181. Chez Jongade awa soko ye okozwa service ya kitoko pe ya malonga po ambiance ezali kolala nde awa. C'est naturel soin. Vous êtes nombreux nous suivre partout dans le monde, très chers internautes, mesdames et messieurs. Eh bien, comprenez que c'est pour le compte de Fimbo News avec votre humble serviteur Valdi Tambo. Nous sommes toujours là pour vous tenir au courant de l'actualité, comme vous le savez. L'actualité aujourd'hui s'impose à nous comme un impératif non négociable. Négocier en côté babeta en karaté. Il faut relever la s'il s'agit vraiment de relever la main. Les lois vont appeler ça nos sommaires nanga tikanga saluer bongo. Père nanga deo muzungu association bana deo muzungu sur la carte Belgique na pessimino mambote pourquoi pas Djogo di Congo depuis Djobourou na yemo Glodi Lukanu monsieur les Parisiens Igor Makalamba les célèbres Njilwa nebike Père Nanga Roger Ndonga les grands colons azana vraiment ensemble na biso bana poto bana mokimbale na zabona analyser robo mona moi trop vraiment aloba surtout monsieur Souka vraiment nebike kula ki beaucoup d'encre na ndenga lisekite o apa kufila ki bongo moi na mais kolika mona télévision azaki bongo face à Ken pe na ebité mamba loba na ke déranger batebeli parce que na mona vraiment ba message surtout ba commentaire émission na o ça rapena bien té analyser lelo contre ba pasteur analyser contre banganga ya mboko il paraît bon tout ça ba charlatan ba ça ba escroc avec yé vraiment le touromé un peu vraiment ko tcha vraiment les iota dikola ba igno sur ba question ba phrase ba question sur na retournaye à qui je salue pour commencer notre mission. Bonjour analyseur pe bonne année. Bonjour mais bonne année zate. Bonne année pour na ba congolais zate pour guerre za na este dogi toli yango te piso na ba ibanila yango État qui analysé. Bato na zandu bato na gebele. Bato ba vivre so moni bato batondi na zandu bambonga bakati baboka ba 3000 ba 2000. Mais pour na pena o bonne année za yo momona ki dollar et mati président sika koti me dollar et mati.
tala niveau siko tala niveau ba politique to beta ngoma karayo bikara tolo ba politique ba mieux placé au lobelo bazali ba bibika ba politique bazali mais tolo ba politique te tolo ba ka vérité ozo comprendre dollar et mati bato ba vivre na ba mbongo ba bwaka ba carte etanke ba kinwa tiko wana lobini na koti na politique te lelo to lobela ba saper grand saper na kati États-Unis et mezalo emezalo papa mbada confirma bato na mutasuka tikila so jibe mpia na yo te oya suna emezalo na Canada emezalo grand saper na Canada abengisa papa wemba betandule akabele na bilamba abengisa king kestera ya betandule akabele na bilamba na Canada mobima bana Canada bayiba na États-Unis bayebi soko komi na Montréal tuni wana bakoyebi so emezalo grand saper na ndenga mukete wana sero wana bajibe na baza ba saper te po na moni ngo chaneti munoko na près déjà potanga jibe mpiana temelelo yo mtaso hérité ki beaucoup na yebishi bazwaka bilamba na aja monopole soko legi déjà ba 50 ans au BBC déjà joyo kozwa bilamba na âge moko ya monopole pardon polémique te nazo biso grand saper nde emezalu na Canada mutu nyonso ayebi na Montréal emezalu grand saper ya Simanto puis au grand pètre mutu amemi 82 personnes na kate ya Canada aleki atana ba docteur ebele ba bwaka ka ba yoka ka ba komba pamba donc ye patron nenga mukete donc soki yo na munoko no lingo tanga mutu moko mekana ko tanga na yebisa ba nikes ba kabazali ba nikes ba kabali ba Shilfa Simba bazali donc batabilamba baza batalika ba Al-Qaïda emeza lukana ki mukolo bobimisi te emeza lo abanda kala uti na France bakangenda eko vanda na Canada emeza ludoki na Canada États-Unis mobimba bato bayebi grand saper siko na sapi ndengo zo container za siro kopona leader na biso mu fode jibe mpiana wana na Kisasa mais soko che Congo mobimba monde tabilamba poto nani emezalu ayala chérie zo mona ba yoshite na bien komona na mutu aza na poste moni mutu azaki na papa wemba avant mais papa chérie ayozo après wemba kufi mais emezalu azaki saper depuis kala bango moko nde ba Hollanda boye na États-Unis te na lobi batebele bayeba na pe bazana na baona mbongo te oyoki ba obwaka mutu moko danser mais ayebani te ayebani mais azana lare te mais ba emezalu balingaka te babwaka bango ba grand saper na kati ya Canada na Montréal emezalu ya Simanto ozo comprendre ngana on intimiete faut ba œuvre pète faut de mona ba œuvre bani emezolo na peso ka babona ne na ome ngana on intimité analyser to sur no masolo vraiment pardon na yego ba mingi analyser na mona on ken pen émission ku feli mwana ba propos musuto ngolo ba télévision monte ko bi miso pen doki na lobi so to lobi ke analyser ku feli mwana ba propos Maria pa ku feli ka Yesu ba propos nini o to mona ka ba tshaka ba nani ne ko lo ba te ka mutali bozo anali bino ka analyser ngana ku feli mwana soki naza 8 millions 5 fois muta ku feli mwana Maria pe Yesu akufa Maria tikala to mona ka ba tulelo ti bazo sambela mama Maria ezaka ndenge moko analyser akufi mwana na kolamusa ye akufi eza tana ebiso na vinyo soto ebi tokokufa tokobotama bisengwekeza mwana akufi mata musuke ba biso ke yo li mwana we mo osekina mo tekedelo mo be famille ko ina yo na bi famille ina mwana za ya ngai moko makamutu eza ya nga moko tango na lukie na zaki nga moko so pe nga muna lie ezaka masolo yo kasi na monde batu nyonso bana na mbongo solo o to mona ba grand pètre nyonso so fika ba emezalu nde ba saper batu bazana ba mbongo ya badona ba famille grand pètre na kati ya Canada mais batu nyonso to mona ba mbongo musu ya bakisi na kotangelo ba kombo batebele o baloba bazana ba mbongo bakisi to ba Mamadou Arisho batu ba loba nzoko mutasala kope na ye ba vient na biso ba Willy Musheni asala kope na batu ba loba kazana la rakisi analyser pe azani na eloko te mwana moko avanda kana senzamba matembele ata mwana nanga kufi soki pe na legisi etalibe mutu te eza masolo eza makala boko oluki mbongo fort na vie to mona ona ba matadiki bala to mona ona ba jise katanga ba relation esuka ndeni te solo bi matadiki ba to ndimi ba jise katanga otaya nga bango te wa ba ventrier ba yaki ba mbrier monde akima kuto akima Kisasa akoma na Kazangulu nganga makasi bonga pesa ba porter monnaie magique wana banganga bakama pa bandoko ya kuna po ayebite menga muna vanda na ye na yebike ala maître ya 12
Ozo comprendre mondo na yo monde à 12. Donc so tangi David Mataribala oui chef coutumier. Mais comment expliquer ça 12 ans? 12 na koyebi so moko musu po elia minute 12. Expliquer ça mo mokanga ba comprendre. 12 heures na 2 heures na pratika. Et fona tangi lo ba monyo so. Pona tango na zo tanga ba moyo batu pe akisa bokoko bazana kombo na 12. Ba passer pe bazana monde à 12 oyo. Ozo comprendre siko photo ça l'émission musu pona panzon teka. Mais pona lelo betelo ko musu to kende. Po sala bien po wana geliata. Donc peut-être que une association na escroc car ba personne na comprendre 12 ans. Bon nazaki na makambo ya ko escroquer te mena vandi na bato ba escrocaka. Nazo mona ndenge bazo escroquer. Sikoyo 2020 ndio to ba 20 et sengi to ba vérité. Oye na politique o lobby vérité, oye na makambo église o lobby vérité, oye na musique o lobby vérité, nyonso na ko loba vérité. Soko esenga bakanga analyser ba okanga analyser. Mais ngana ko loba ka vérité. So be mutu moko boye. Mais la musicien hôtel mais hôtel mais la star et c'est comme si jalousie te pour lukara vina bandenge to ke nati banganga mesimbate. Na lobi hein, soki lobi ko telemila batu ba star, ne de so na telemili innocent. Yo loba na sali mabe. Soki na yo mona muke bon vraiment. Mona muke na musique ça, ya la mona muke azo telemila falinde. Pour vrai musicien confusion dans biso ba congolais. Biso ka saka ba chinois nyo so ba karateka. Ba chinois pe ba yi ba congolais nyo so ba musicien. Yango moni ba innocent ba koti me affaire. Pour yeba o comparer yo na fali, ta la distance. Ba la so concert a beti jour à Noël soki le 22. Po bango ba ocha makelele na studio za kabasele au moins loko ba bendelo mulai che live azo yemba nzemo ondire yete mutayembi yango chiko yo yebisanga est-ce que si on a concert moko ya fali abeti ndenga beta kandenga koyemba tete akoyemba ndenga yemba apoza musicien bango baza ba décaliste ba yeko bebisa musique ba yena ba embriema ba yena ba loyenge ba yena ba chance ya ba 3 mois ya ba 6 mois bakobunga na bango na marché. À cause d'un monde on y a délai tout. Ba délai tout. Bango baza bana mike yo zo bana hotel mais mona muke il faut ozala na dimension ya ndule na yo. Ba ndule ba mikolo ba beti po tango ndule ye mabe ba vena biso ba jibe mpiana ba wera son ba zaiko bango nyoso ba koyi bato ba yeko sa intervention fali na faire. Siko tango bango ba yeko défenser musique. Na sima na bango ba tutu ba ye ba na ba musique ba dinosaure, bectosaure, ba bina filé ba ye, ba ndeko na biso ba fabrigazi ba ye musique comme ya ba dinosaure na bectosaure. Les dinosaures. Oh bon yo bi film ba dinosaure te mutazo yembo ko dinosaure azo bina ko ectosaure. Ba danse comme ya bambangu mbangu na piste moyo bine ngo ezate il faut sauter. Donc ba yeko sa intervention musique te. Donc ba tala niveau ba memi musique. Siko analyser à lobate. Soki na lobby o analyser la muta vérité te. Hein? Emanani susu. Emazalou na Canada, les grands sapeurs, les plus les sapeurs. Et puis ce grand patron, grand idole riche. Donc il na Canada tout mutako tchate mena Emazalou. Sapeur wemba tiki na Congo mobimba. Ko compter ba sapeur à capitalité na ba sapeur à région te. Ya azana sap, azana lar, azana bilamba, azana boy. Quand tu me conseilles dans telle émission moi mutuma comme na commentaire abi dans sa kafunia rekenda. Dans sa tranfune mezali. Sikoyo lokola nga azana idéologie ya mbangalologie. Et comment on sait ngato pesa ngo bato lokola ba po ba musicien bazali. Ba musicien so dotangi bazali soki ba seti. Et on pesa ba musicien ko ba fali, ba de la forêt, ba fere. Banani susu nazo luka. À l'époque on a sala tête. Na bi ali. On a chance à travailler. Ko bana mike bazali robina tranfunia les danses les plus pendiculaires, les danses les plus sensibles du monde. Et c'est nga place ya terrain net bato bazo tranfunema. Mais siko bato bazali bana mike bazali moyo to bina danse wana ezate. Eza danse na opesa leader moko asala. Pour analyser la zaka asali apesi après à lobby. Vous comprenez? Merci analyser. Analyser dosaka wana yokutu kitambo mabele na vraiment tout bungisa bon artiste Pululu. Wazaki bon comédien munene chiko vraiment na ebité oyambaki na message ngonde ni bon to panza. Bon, na yambaki message wana ta na yoki yango esalinga faux. Vous comprenez? Pour y azana idéologie na yomoni batelelo na théâtre, bato mususu to landi bango oh Nedi sai alanda komanda motote. Ozo kompane. Sobe alanda mangobo. Ozo kompane ba idéologie na opesa yo. Ba vie de loin. Ba landa soki nani boye wana na kimi na bosa me adanga. Mais ye abimi na idéologie na ye esimbi. Ozo kompane. Aza différent na bango.
Et puis sur na batutu ye to vanda na ye to kenda mkomona salon to kutie to zaina keni to sololi na ye a sololi pena boya zo sekane to vandi na tena muto aza humble pezo isa keni analyser ye sera banzondo mais zera na ye bisa mais ça to solola tu di musi muna 5 minutes et sauver ça ya solo na analyser tout di musi muna 5 minutes akimaka ato komeli ya yambakate mais boko tala bango na TV boko kumisa bango ba patron ya omoni na proverbe na baka na monde mutaleki muninga na mbongo azate mutu nyonso ata kufi bakundake na mbongo ya cotisation oye susu na ndeko na biso nani vide ça nani esobe yeso asola na analyser tout di musi muna 5 minutes qui m'a dérangé pas matolo ba mutali na yebta na yebiso mutu ate sobe ata nani nani natangelio sai mutaleki nga na lara zate bango nyonso siko na kotole nini neti sai na otole nazaki na dei muto apesi nga lara koleka batutu do to si son émission na obaka pito pale te nazo imso te zaka pito pale chena fimbo na fimbo nde babimisiler analyser pe ngesei ebi ngesei serkei batu nyonso batikali tudi musi muna seki ata obungseki mwana ta ona kufelaki mwana ta ona liaki mwana ndenge bolobaka wana na ndenge bozokanza ta ona kufelaki mwana te ta ona liaki mwana ndenge mukile lobaka fimbo na fimbo kako mde mutebimisaki lare pesinga sai benda na komelaki video lue benda na komelaki bango nyonso benda me mutu na ngai zo na komelaki so aza na lare pululu alinga salango yango tolobi soki na bina fungolilo barobinawa ezalaka pe kaka boso mutu akufa koma mutu malamu mais tokaki bato mosusu bakomini ba Facebook babe kobuka masango lo na masango nalobi ezalaka bien soki mutu akufi mais tango vie na biso lutumba akufaki nga lobaki lutumba aza mutu mabe nayebisaki bato aza faux guitariste lutumba abasala banzembo ya tediki tsala sala banzembo ne amela ye ka lito asala banzembo amela ye malanje asala banzembo amela ye na lobango abi batutu mutu soka kufa za mabe koloba mabe me pululu pena na ndenge ya fo mutu ayebisanga mabe a part biloba loba na bango moi mutu moko boya mukuse na yebite soka uta na forêt équatoriale toboy abane ko beta mo ba dessin on a biso afato fungwama ye moko ayebi afato fungwama tozela bakunda ye ebongo tozwa bango en charge mutu na mutu to placer na place na ye maloba loba ava pululu akufa ozo comprendre mais siko de ndenge za so to tesi bango minduki bako sauver ba biote to luka analyser pe na o signaler bango mutu azo luka analyser akanga ye obengi nganga na zanga na selemba na ye na porte prison ke obebisa bambongo no pa ke na koti mbala moko soko sepelite obengi singa na ye bo betinga ata ya 20000 na betami na zongi na ngai mais nga musana ka koloba na koloba ka vérité esengi na loba to kende tika on orienté na ebite obinango ya mbaki sanga pulu matanga na ebite oh tout aux kalelo pour la coffee na poison crise cardiaque nani bande kone ba bo exaki ebo na yo jirango nde yoza moto za kipembe na kazi ya ona lobi boye soki na fungoli siko dès le quoi bazo pousse les 11 les 12 les 13 ba ko pousse ngoti na 2023 tant élection et salama parce qu'on a fungwami pour na kozwa ba plainte wa ngamoko na kozwa ta 95 plainte abat na sambi koto na vide na zongi koto na vide na sali siko to zela ba kunda day bongo ba kanganga bien pour na ba émission na bango ba sala ezali tokozwa ka malobo e bango mo bandolo ba na émission ka yango to o pululu mutachilaki nanyo o poeta na mboka boya kutine o pululu asalaki o poeta po kutine o pululu asalaki boy o modero lokola kutina ka nazo tanga nanga asalaki boye nazo pesa kaka ba brevation mais tokozela so bakundi de nde tofungwami po ngai bakoma deja komo na na prison ko ba mesani ko funda mais ngana ko loba na ka vérité analyser po na baki 20 sur 20 eza vérité partout ozo kompane eza mamba ko banga te eza vérité partout so kanyinga bana Canada bazali et Mezalu, le grand sapeur, patron de tous les patrons. Pardon, quand tu as vu que loko nando mona banda kala, on va se tourner dans nzondo na bandaku, toki de classe, c'est arani juste. Oh, ils ont lycée que fula, nandenga faute. Lycée que fula, mboka na mboka ezana kutimi na ngana tosa ka kutimi. Na ebike Yesu ayagi pona bisota ayagi pona ba mindele, yango moni na sana o. Vous comprenez? Na ebike bakoko bazanga raté il faut dans bokoko na yango moni liseke fula etikala libela eza nango pona ko briller batuté pona ko sa liseke pena na ndenge ya jeté po batutu baluka analyser ba mona ka été
pour na liseke fula donc nazo consommer pena coutume nanga na makambo nanga na puissance nanga biloko yango esambusa ba jise katanga babeta bakapata bakutana na ba liseke fula esambusa mona neti na nini jise katanga ateka lupango akoma na bakongo yo ebite oh ateka lupango akoma na bakongo asila déjà oh basila ateka lupango akoma na bakongo akisila déjà vous comprenez donc il pone eloko liseke fula elongwaka te ya mesana kolongwa ngori Mwana mama Tala 4 kitoko Oyo bacheli bino Bona ko se détendre kitoko Avec un pacte d'idéologie Chez Djonga 1 Chez Djonga 1 Oyo efungwa maka tous les jours Du lundi au dimanche Oyo soki oye awa Ozamu bimba na ndenge ya kosakana te Awa chez Djonga 1 Spécialité zalinde Biloko ya kotumba mointe Po awa batumbaka Taba, ngulu, soso, poisson Pe biloko mususu lokola makemba Ba frites, pe biloko ya ndenge na ndenge Chez Djonga 1 Esengeli koyebako Awa na restaurant Bafongolaka kaka kobanda mardi Ti jeudi A partir ya 17h Ti minuit Kasi tuna ngai nini Boye bape bokangake Chez Djonga 1 Bazali na mobange na salle polyvalente Po na bino bato nyonso o bolingi Bosalisa lokola matanga Mariage, réunion, to église Oyo ezali disponible Po na moto nyonso chaque week-end Kobanda vendredi, samedi, dimanche À partir ya 17h Ti 2h du matin Oza mobimba Soki oza na posa oluwe salle oyo Okoki kobenga na numéro oyo 06 35 47 51 81 Oyoki, omoni, ondimi, yako sambezate Chez Djonga 1 Awa soko koti, oza mobimba Pe osepeli elengi Adresse ezaka kase moko 45e rue na commune ya Paris, Romainville 93 230 Chez Djonga 1 Nyonso ezali naturelo Soin Ya kima bupona liseke fula Kena ova na bakongo Po yo liseke fula Sara ata na ziyo mwa sindenge ne obio elongwa kate Oyo eza makambo afina ngai nazwaka mbasu te nazwaka eloko te makambo tu naza boye me kasho nde na okende na ngai po ngai naza camarade ya Yesu otala boanalyse lowa mwa yankemo analyse aza maître na badomaine nyonso aza pe yanke na badomaine nyonso me yanke na ndenge nakota na monde azolozino ya kobunda lisu te Ozo na marque wana mena ndenge oyo ya boyete na kota kande ba raisonnement na nga ba recherche ya makambo ebele. Mais tant le mamba ki yanke lelo se transformer na mbakulu na habité base dans uti pana bino no. Base uti pana biso te makambo kuluna. Boko c'est la rata président sorota makambo ebele président ya longwa azana makambo te makambo kuluna banda na Jésus muta banda makambo kuluna ayebisi bango kuluna eza yo moko zotambo na 11 personnes bobundisa mutu moko za hôte mukuwa ayebisi bango bosomba bambeli sero na Pierre pas aka somi mbeli soki Pierre to Simone akati mutu litoi sero ba hôpital ezakite Jésus azongisi yango on comprend na bandenga sise kuluna banda kala et déformé na ndenge ya somatique mais eza na Bible eloko musuna ngoye biso lelo ba passer babo ya katolo bala bango vérité wana kutu nazo senga soki na lobi na bino passer moko atie tembe to betane fara ko ya na Bible boni na église bazolo bana batono de Jésus kombo wana euta Jésus obanga lisumu te nazo biso vérité analyser na yena biloko asika kombo Jésus eza kombo bayanke Angelo tanga yaki pa ya Maria ibise sali Maria azongisa bi kobota mwana komune Emmanuel nzambe na kati ya bato Emmanuel tanga zokola ndenge bilelo toza tomona bashina rambo bakombo moko boy ba Yesu bazaka ba yanki akala ba janvier ba février nde bazaka ba Yesu tanga zokola moni kombo wana eza na succès aramasango tanga aramasango ye moko aziango akoli nango ba Yesu wana nyonso bakoti maya ba passer ba ziango ba bengani milimo mabena komba au nom de Jésus ba kosaka bino fo bengana milimo histoire nzambe Yesu za kata Bible yo le roti wapi ana kaka na kata Bible so ba tembe ba fara na kopeza bango te bakima ka koreche za na koreche bakima ka donc banda lelo bana Canada bana Paris bana monde che bozolanda analyser na bi 2020 musana nga na bimi kasho na zongi bobeti ngai na zongi mena lo bakaka vérité donc église okota au nom de Jésus bakosi eza komba bayanki kombo na eza Emmanuel ngana zo betelo masolo Emmanuel au nom Emmanuel okei soki batangelo au nom de Jésus 12h pratiquant
Pangere. Analyser, na que yolo ba la vérité. Lelo oh c'est comme si bande belé ba côté na libungi surtout pas bande on a biso ba magicien et belé ba se transformer na ki charlatan na éviter ce qu'ils appellent seulement mtoyo ka rapena kuno ke panganga mobe abimisili mbongo est-ce que ça kuta to za solo. Bon na lo ba vérité banganga oyo ba bande obimisa mbongo ba kufa. Bao batikala ba maître ba opango azuli nzanza akati yango katikati ya nido abalusi bino sima mabe nazo betelot abalusi bino sima mabe o talibo elare te tanga obalusa sima bena ba franc ke o dame et ça le pelo côté dame yango la porte-monnaie magique était za de god akepa coordonner à ça il y a de god musu ya de poche musu ya poche moko soko ye siko na pratique sur place pa na ye a relaxo god a deux poches o chembongo ala balusi yango tango kufungula na poche wana mbongo ebimi tango ke na ndako ache o poche moko apesi ona consigne tango kokoma kana nzela consigne baby ofungula boye papier na papier da mbongo 2020 ça ya koloba fe ba bouger pe ba mitu pona ba consigne wana ke panga ba pesi consigne bouger mutu consigne te nganga ko bouger mutu te po za maître nazo reverser etalinga kutute soko ke panganga apesi o mai kobayiti amoni mutungisi na mbongo na ye soko apesi o shimboki kobayiti bachaka ngo kre magie ki magie na shimboki soko melango zuli bomba libela atoke na seni pepo ko bongati satana te bazana ngo wapi ba ozuwa banganga bien si bakufa bao batika surtout ngango zokuta soin abeti mwa basap ba vrai baboche banganga baboma batu baboma na baba fasoana baboma na fasoana apesi o mayo baye poko zotungisa ye oteka kinda kunayo ali lobi na tongo okotele bakoma yimilo wakenda wayo wazonga wayo bakoma tala soko oteka kibana babeti lisolo soko oteka keloko te obungi ka kwa munga na bilei. Tu peux analyser 2020 et la vérité. C'est bien sûr pour soit ça je sais que tanga bani c'est bien mon ça la bilo gango je sais que tanga de bagage grand maître restaurant après ça va porter monnaie magique après ça va mitou kama et puis si on a beteli on a bi porter monnaie magique ça la raté donc on a lobby aussi ba tu vas comprendre je sais que tanga soka daki grand ganga to grand danger akima kini pour akima qui ça pour mais on te yebi ah o retourna ye akima wa poto ko betango mais devient papa véri yo bomba raté yo avantage no batu nyonso kosi babimeli yo do mona passer dans une église abi prophétie la kisinga 10 personnes ba opesa $200 mais batango ba fa ba ya 10 ba 20 et puis so habiter nzamba bagisi matabisi 12. Tu vois, mondo 2020 tu es dénoncé makambo nyonso esila ko banana tout atonga na zanani na zana itokoloba makambo vérité ndenge ezali ozobanga te retour na pe yaka retour ke yandeni so na koti prison retour nde yangwana soko benginga obeti nga ata ya 15,000 francs obukinga loboko retour yangwana munoko ka ndeke loba nako loba ka ata loboko ebukani mais ngana loba ka vérité le moment analyser olobele au c'est très important lobi ke ndina bana mamba be na concernant mamba pululu mais na le bon so bakundi mais que biso pe to sala to ba bekela mwanzambe nzamba ko so biso pe lobi na tongo ozaki na chance ya oleka na kanala na film ka pe mabongote liwa nzambe boma mabongote yebana liwa nzambe pe na mutu fa bela abeli boko mpena yero moko ko bomboni bokata na mbongo bomboni bo comprendre que mbongo bomboni ezangaki ba momé pululu ataki bien lobi na tongo kotele bozo GP mbala moko yebite ke ba comédien ndenge bazana ba groupe divisé par 3 masumu azana ngambu na ye modero azana ngambu na ye sai pa azana ngambu na ye siko yebi ba fimbo ezalaka wana siko ye azana ngambu nini po ye azalaka ne ngambu nyonso bobenga ye siko ava to beta bango ata ba masumu bakozwa babona bango ata basai bakozwa babona bango ata mu groupe nyonso bakozwa babona mais tous era bakunda dei tokoyeba ndenge nini tokoloba na masolo beta nde tokotala yango a muto alobaka boye poani tango muto akufiseke ye mutu loko alobaki ba tozongiseli yo maloba po maloba nonde munduki na yo. Mais vous avez un témoin oculaire peu auriculaire il y avait pour le bateau mon autre naïe ils avaient pas secret monsieur Android bisa OK tala na musana biso tala boyeboye yekuta ata yebisinga te na yebina musana bango kotere ezali bato bayokela muninga mutema mabe soki yaza na camion azolinga te producteur moko apesa yo pe yo nginda yo tambolaka makolo bengaka e toyebi yango te boyo kasi toyebi yango te ata ya lobi te toyebi yango kotere a producteur kokende pa na ye te po ava akufa na sima ekomaki danse po babenga ya ebi babelo
lobi yo bato ba Yves Lambo balobaka pona ye po bato ba benge na nzonzingi bazobanga mais vrai mutu ya kovanda na ye pe mutu ayembe laissa mutu au poeta au poeta asala bo yango to bito ko beta ngo sima bato batika na sentiment après ko kunda de to ko loba to yebike to kene na biso kasho po oyo que soyez c'est que ye mutu asali yango Wako kangisa analyser c'est que ye muta mais ba ye ba analyser so kangisi na la muta bokoko kolala te kolala te kolota bandoto ba char de kombeze le kana parler na yote yo mo kimanda kote oza analyser kama na Yesu ozongo ndeni c'est comme dans ndokite bo analyser nazaka ndokite mais nazana bondoki mais nazana ndokite ozo comprendre nazaka ndokite mais nazana bondoki pena Emezalo les grands sapeurs bana Canada bazota la sapeur à mikolo yo to pesi yo ba frère et puis sous patron yaya Emezalo yaya ya sisimanto dans na Kenya parler na likampa o mona ba sapeur ba patron memi 82 personnes Emezalo na Canada na mikilinde na lo ba bato bazali et puis sous grand idéologiste et puis sous tant on boit que c'est là routine le moins pas colamine sapere ya Congo mikolo Emezalo azan direct na Canada ko ya na Kinyo ko yamba e très mbot et puis so ndenga za na Canada na ko benga yo ko so moins pas colambe mikete ye de azara na livre sterling Emezalo le grand sapere na kata Canada maintenant on t'a la peine analyser boina taïnyo salise ngambe mobali ya osakana te mais c'est comme si peut ba manipuler toi c'est moi tout le monde on commence à nous propagande sermo boya chroniqueur akenami kilibani bo okomo lobela ye na bia yo so lobi na komo lobela sero ngana na loba kombo pota musuzo ba na loba kombo omeloba na Karim Mokonzi pendanga na koto ezaki makambo epakola mimoa de ekufi ozwi mo epakola mindenga betaki nzembo ya Arafat esengi ka fo ngana ko kumise banda na Kenya abengisa ko mefona okene pane ko sani Karim Mokonzi kumise na émission apesa kombongo na lobi to ko beta ba secret nyoso tezaki day abeti bor na e azane musicien te mais abeti bor esengi motivation pe na lié pakolami ta on a lié déjà pakolami abatu fo langage tenga mamwa muke mais tango ya guerre na kozongisa ka minduki na ngai ozo comprendre siko 2020 na boye pakolami mutu na lia na boye trike ngai o comprendre na boye tricage na zaka na kopanza cabinet docteur Hakim Chebi José tolobi malade nyoso ebikaka sauf liwana kimobange nde ebikaka te awa tozali na traitement pona ba myome kyste fibrome hernie prostate sans opération bakopasola yo te pona myome kyste fibrome toza pe na produit oyo tobengi élargissant pour homme pona okomisa likata papa munene pe mulai ezali ya boyeba d'abord nzoto ya papa ikondaka pona ba faiblesse sexuelle hémorroïde hernie toza ko traiter diabète nyonso type 1 type 2 diabète nyonso za kosila toza na kisi pona ko bongisa donc spermatozoïde na isi ebeba oyo eza kozongisa sperme na ndenge ezalaki toza ko traiter ba règle douloureuse règle bloquée ezali awa toza ko traiter ba stérilité ya basi donc stérilité ya basi pe ya mibali donc ozala na ba myome ba kyste ba trompe bouchée nyonso toza ko traiter toza ko sisa libumu munene yo koma libumu lokola ya ngando libumu na yo ozopema malamu te kisi pona kokonza libumu pe ko diminuer kilo ezali tozali na ba pomade pona kokolisa suki na yo koma lokola ya mundele c'est possible kisi suki na yo ekola toza na ba produit toza na pousse poil pona kopesa mandefu favori mobali sengeli oza na ba favori sengeli oza na mandefu ezali awa toza ko traiter ba tampon tache bouton ezali toza pe na ba pomade pona tolobi endandama ya mado mwasi nde nzoto po ozala na bafese pe masoko oyo tolobaka pe ozala na bamabele ozala na eloko moko oyo oleki boye balobi tala biloko ya docteur Hakim ezali wana toza kotraite anémie SSAS toza kotraite yo bosanaka pamba donc baoublie à tout moment toza na kisi mpona korenforcer mémoire toza kotraite malade ya ndeke toza kotraite paralysie ya nzoto mobimba to kote moko toza kotraite tension donc numéro na biso ezali plus 243 84 06 55 760 plus 243 84 06 55 760 na WhatsApp na Viber
24 heures sur 24 heures benga docteur Hakim to beta masolo ya kati tolobi pe prostate tolobi prostate eza ko boma mibali ebele prostate eza ko komisa mibali ebele ba impuissant ba faiblesse sexuelle toza ko traiter prostatite maladie sans opération ba ko pasolo te pour na prostate toza ko traiter ba bouton ba tampon ezali ba oyoka mikusa donc toza na plus de produits awa ko benga catalogue na biso ezali ofele cabinet docteur Hakim na Kinshasa toza na 3 cabinets toza na Rond-Point Victoire toza na avenue Kelemba A9 toza na Kitambo entre arrêt Mabaya na Maison Mbungu tozali na Njili arrêt Bitabe en face ya deuxième porte ya marché Liberté place son de moto ezali na ngamwa Njili tozali na Lubumbashi Kolwezi Fungurume Goma Cape Town Boston pe ba produit na biso totinda kango partout dans le monde tolobi malade nyonso ebikaka sauf liwa na Kimobange nde ebika te c'est possible ndeko malade ozanango ebika na ba produit ya cabinet docteur Hakim Shebi José siko Karine Mokonzi azape musicien te yo ebika bango bazalo kwa bato na biso basele yo bake poto na mambu yelwa kutu somba chana na masuwa mbandaka bakena ba vie de risque ti babimi mikili ozo kompara ne bakendela bakena voix normale etendenge analyser la kozo avion na bakobengisa analyser la patron koleka basele yo koleka bakarine abokolaka bangulu abokolaka nazo préparer so combien de ngulu ebi ngulu kilo combien de ngulu na préparer ba matembele na simbi batu makambo etali matembele kolia vitamine C analyser la bongo et puis sous emezalo nde na biso grand sapé na Canada ye muta kobengisa analyser Canada pena yi mikolo to lobela na moso otika bon karabwe te na vie ba nazo luka vite ba on bazana na karabwe bona na vite bozo na zana eloko te na bana ngoto kofana ba obela Congo richesse Congo eza bana musu ba bimba shege musu ba bimi paste musu ke simba te so botika de ba ngonyo so ba bimi ba voyeur ba ndeko ba consomme au katani mais siko bota wege simba ndia ko salisa merci analyser to mo comme na suka na ebite ba batali biso baza vraiment belé soki lilo basuko ko ebisa bango zala nini vraiment na lilo basuka te mutu za na lilo basuka soka linga kufa na ebite so na otika testament pa nani na zakaka lilo basuka par rapport émission par rapport à émission ane to leka na kufela ki mwana na moni grand petre moko te na obwaka pe mutu te malamu na bwaka keni piana na bwaki yo moko na bwaki masa nanga malgré tout na zui kombo te me batu na kubwaka mutu te na bwaki bana Canada emezalo apesaka eloko te on peut emezalo na yeko zoye sima emezalo bi analyser monana ngana za grand saper panza sango ndenge sangwa yesu e panzana ba wana yozo kasabaza ba saper te saper za emezao na kati ya Canada na Montreal wana nyonso baibe grâce à paix grand père fanti comme ne bien to bengenzao begezalo Kongo te ba Kongo emezalu zalu te ya zeti a elle na i ya u okomba emezalu grand sapeur na kati ya Canada mikolo yo bolo bela makamba forme te soko lingi forme atoza musicien ozo lingo koma sapeur obeli emezalu akopesa yo forme po ya mema 82 personnes na mikili leki na ya zali atokosana ne émission Simanto les grands sapeurs azakana kampa donc bango ye azazo sala sapeur te ya bisenga sengo tete ye grifinyo solinge bima mundela otune na obimisela mba mo muninde ya sombia ngondano après ba sapeur moni ba kapo yo etoko bima ba kofi ba lataki ba kapo wana ba o ya ba chambre froide wana o ba wela ki ba che ba biloko boye na mboka na biso climat ezaki ya ba Louis Vuitton na climat pa na biso mo elamba mo sombangeza te mo ezaki makasi okolata ngondenge nini batu ba wela ki yesi azwa ngo kalatali ngo kabite oyo te na climat mo ena bokela analyser les ata bando toka pamba fona lugile biloko a danser mais mo fe a c'est o nyo mama tongelanga te o mama tongelanga te o abe ngo sata provoque Jésus na dombrier batu ba bato au pasteur oh nani kondolulu solo ou bien guerrier te on tongango te ngana tongango na ba dombele te moi si ngande mutatongaka atongango te me o pe mutakabelenga bien analyser le roi de mbangalologie olobaka bien tala biso koto lelo to commence ki pona yote mais boye o revesaki ke ba député mususu ba voter bango na luyenge ba misusu ba kontina luyenge ba komi kuna ba bango nyoso ba pesani luyenge zo mo elambo yo ola takapo o défendra biso mais le au moins salenga bene bandeli vraiment est très important. Donc un message nombi qui a tout fait te bande on so mso abeni vraiment ba zalaki na marambo to ebi wana pena bazo kufa chaque jour na petit so lilo basuko ko pesa message mo temps yo dans la posana loba na koloba mboka na biso ezaka mboka basinoga
ba président nyonso bakotaka bazaka na basinoga slogan tolongola kaka tolongoli kaka bao baleki totia kaka na oyo ya de président sorota président na biso oyo toyei kobima mikolo oyebi kombo na ye atanga yaki ayila biso 5 chantier tozeli sous président koti ayili biso mikolo so de moto sinon il pas tali habiter mboka basinoga otika pamba te délestage bongo siko biso public tokoloba nini mboka basinoga siko biso tolia awa yozolia awa obie na kisasa este kuna bagere ezali bato bazobunda yebisanga tokofete ndeni soko fete seko lingi bato este te ozo comprendre yango moni analyser na yebisaki bino bo fete te bino pe bo fete te to nile bona ne poza na ka jour biso pe to ko chango e koma ngo na mapata te le 1er décembre te to ko changer pe lelo to benga o samedi za ka biso so to za sukwa ozo comprendre yango moni na lobaki ke ba tu ba fete yango te to fete te to ko fete mboko yo mukolo bande ko na biso ya este guerre gesila nde fete ke de ka ba fete abona nyonso ozo comprendre en même temps sous dollar ebito e komaki dollar ebito dollar mutuna ute préoccupation suka na hôtel obe na mwa ndongola lelo ba jiseka tanga na ba batamikete jiseka tanga komoneza na bible te yesu kutu komoneza na bible na lobi vérité na ke kombo na Emmanuel bo jiseka tanga za eloko te ata na papier moko nguba komboneza tozo tangela nga bango oloba ta grand Petre yesu te na liyobi ke kombo Yesu ezalaka te so moni pasteur ateyo na kombo Yesu boya komone Emmanuel kombo Yesu eza kombo azina kiyanke ndenga pe na zo kombo ba analyste to changer ba kombo yende mutabanda ko changer ba kombo liboso David Matadikibala c'est bon David Matadikibala c'est bon wana chef coutume wana za mona poto aye penazui makamunyo so masolo c'est bon. En tout cas, merci à analyser tout comme Nasuka vraiment. Naïbi que batala ebiso belé à Kosakante là je le vois. Mon père Jansi Kimbembi pourquoi pas Igor Makalamba le célèbre Njilwa. Naïmo José Diki les beaux parisiens l'infinitif Gilles Vassimba moté ma maman Tania Mokoro Miss de Londres pourquoi pas ma magie de Londres. Odilo Mampuya babina Kinshasa pour la Tekitoko beta tour na boutique d'habillement exemple à suivre par Yemogo Odilo Mampuya na numéro 24 qu'on a venu par la croisement direction Gambela en tout cas Rosala de site na ndengali sécurité Ornelan Nzinga la pension de la parisienne maman na winner depuis Paris pourquoi pas président de ma fondation Bona Wanzambi Rochen Donga les grands colons les colonisateurs Rogero Divava mon père babine nationalité hollandaise ma vanda na kata Belgique na pension de Tricia qui à la parisienne vrai bébé vrai chéri na ndengali sécurité et puis ça zo atena pension ba gros bisous pourquoi pas père na biso rigoman sur les rois de Bateke na emoko Donan Tsumbo moto na Nzambe motema maman lycéenne pourquoi pas père nanga Lik Makanaki ben mon apoto ya tant Lik Makanaki les Vistros-Can Kaboueng babi le centre ville vraiment moi na Gombe ya tongo babi Bogar ya ndengali sekite na Kovo analyser gamot Emanzalu menga pe fona dame Emenzalu Mukongo grand sapeur na kata Canada bana Montréal boye ba sapeur na bine Emenzalu to confirmer ya les grands sapeurs na kata Congo batu mususu so bazana posa pe ba bimaneti ya za des ana idéologie ya Wemba et vient na biso si mantole qui na tozana na kata kin et puis zuzu batu nyonso a Canada batu nyonso a Paris alingi relation na analyser raisonner batu asikatenda bata Kalambai baza bata Kachi Jilio osali relation nga na opesa limero soko obenga nga po finga yo kaka soko obenga nga po kangisanga na ko yara nga kaka soko obenga nga po beta ngai na ko yaka nga musana kaka koloba ya Willy Musheni ndenge toloba kaka 082 72 63 066 ya Willy Musheni plus 240 082 72 63 066 ozu analyser en personne wana limero na nga na sala ko nyata na WhatsApp makambutu makambu nyonso naza na ngombala moko wana Emenzao kalami on va maniquer de John on a pesi numéro de téléphone tombe sur ça analyser na za analyse place nyonso c'est vous en charge l'autre na yebite ki sawa kure za la raté yo ni to take sous Sinel na biso ke directeur Sinel yo kasi place za na charge pour que sonner mbalamo yo ina yebiso directeur Sinel ke azayino mo peshi nani tilapia bazuye ba che directeur Sinel
ayebi makambo courante yo babenga ngaka keleka ta yo benga keleka limero wana komianga na WhatsApp emenza na Canada ndenge na yebisaki aussi Simanto aleli na bwakeli déjà ba fleur mikolo gere bandi oya moni aza sapera sala repris ngana zoye charge na décharger na michopo. Merci Naïbi que Aïssam Zoba ça qui on a bien branché na fait nabiso un Coco Arafat Makizembe pourquoi pas c'est Angèle Moussoueli Makizembe bon tout lisanga bazaki manota la biso Aïssam Zoba le bogar morobo na tout normal Aïssam Zoba grand prêtre à l'isolo Aïssam Zoba Naïbi que Eliezer Kungi replay image au calme azali aïmam nazali koloba pourquoi pas assistance na saluer assistance vraiment ya yemogo Jires Malé le Watashi et na banito zaki na bango mère na biso Nancy moi c'est Pembe ba petit pourquoi pas Jolivette Kuna na mboka wana vraiment ya Turquie na pesi mbote ba bogali bango nyonso vraiment lisanga na pesi bino ba bonane na bino ça n'est fini pour aujourd'hui Hervé Malinga papa français na illusion drama c'est ici vraiment que nous rabaissons les rideaux de la porte de notre émission